La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour la famille, mbote bandeko bolandaka biso, sali à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. En tout cas bandeko nanga, lobi to salaki bino émission na butu oto yaki ko informer bino sango ya liwa ya mwana ya papa chéri na kombo ya Océane Piana oyo akufaki atikaki biso matanga na ye to yaki kolobela yango awa sango ya liwa na ye to yaki kopesela yango bino information lobi na butu. Alors tolamuki na tongo ba makamusu ebimi o bomoni Xile Botelwa TV apelisi caméra aye liboso na bino pona vraiment to solola makambu nini lisusu oye botami na sima ya liwa ya Océane Piana. Nasi lobi na émission na nga nazaki pena na ba propos na nga na ebisaki bino peuple congolais tozara soki kaka mutu akufi mutu na mutu ayaka na makambu na ndenge na ye. Souvent tozara na mawa batu te, souvent toyokaka pena mawa te ya mutu akufeli ya famille bakufeli, toyaka toujours kobimisa ba makambu na biso ebele na bandenge na biso. Alors ba makambu ezoloba ma ebele par rapport ya liwa ya Océane Piana tozoyoka ngo na réseaux sociaux. En tout cas nazana ba audio moko tope ba video moko na otiela bino awa to olanda yango ensemble na bino bato nyonso oyo bolandaka biso. Et osala pasi na biso ba congolais na comportement otokoma nango soki mutu moko we oaza reconnu akufeli ba comportement moko congolais koma nango esala pasi na mitema ezala vraiment kitoko makasi te. Tota komona awa ser na biso Enis Manyanga akufelaki mama. Tomonaki makambo elekaki, tomonaki bata TikTok kuna, tomonaki jeune fille moko na surti siko azaka na parquet banda bakangaki ye. Jeune fille moko abimaki aye koloba babiloko moko buzoba alobaki penza buzoba oyo esengaki bakangisa ye, tomonaki ndenge bakangaki ye. Alors lelo papa chéri akufeli mwana na ye ya mukolo na âge ya 27 ans. Alors lelo bato akomi koya koloba jiba lekisi mwana na ye, jiba le mwana na ye, o alekisi ye ale peuple congolais. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture mabengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
peuple congolais toye barape eloko nini oyo tozoya kuluba na réseaux sociaux. Alors elo moi il faut toye bana ucholanda nalandi vidéo moko ya Ken Piana a sali vraiment explication na ye a expliqué que likambo yo alobela kango kala asalaka émission moko alobaka JB Piana fo baza na titi da mabondeli aomona baliwa ebele eza pe na prophète moko na Facebook to mona ba capture et circuler vraiment partout alobaki pe likambo yango akomelaki bango ke non bazala vraiment na bokebi aomona na staff ya JB Piana aomona esprit ya liwa ezotambola kati na bango. Sege Mignon akufaka mutuka na ye moko nde tutaka ye. Zule makufa na lokolo. Alors lelo toyo mona Océane akufi pe mutuka etuti ye. Mutuka o etuti Océane tozoyo kana information jusque là ba caméra elakisi mutuka wana te. Ba caméra place mutuka wana lekelaki emonite ba monite caméra emoni mutuka moko te na système na bango ya poto kuna. Alors esika oye akufelaki akendaki salle de sport bato bala na poto bayebi ba salle de sport ya ba pays étranger mingi ezalaka na place moko ba place moko ya isolé tout lo ba place moko olokwa ba salle de fête ndeti na nini kuna na poto kuna place bango bazalaka ba salle de fête na bango ezala penza misika na bandako pona makelele. Alors ezaki millier moko o ezaki penza na batute vers 22h ero batutaki ye na mutuka. Toyebite abande kotambola na Prince to abande kotambola na place abatamakolo to alingaki akatisa na place abatamakolo nde batutaki ye. Po caméra cachée ba caméra batira na banzela ezui ata mutuka mon côté donc et enregistré ata information mon côté selon bato bazara na poto nde baoluba. Maintenant maitela bino ndeko moko non tela bino vidéo moko non tika bino bolanda boyoka explication ya ba témoin o bazalaki tangu ndeko na biso akufaki. Boyoka explication ya ba témoin o bazalaki tangu mwana ya JB Piana azongisaki molimo na ye epai ya papa Nzambe. La famille affaire oyo eza pasi mingi. Affaire oyo eza pasi mingi. Lelo tokomo mona batu bakomika so mutakufi ba marambe komo bimebele. Bozo condamner JB Piana e amusu peza yete. Qu'est-ce qui prouve que JB Piana nde ana sima ya baliwa nyonso ezo leka même na orchestre na ye, même na batu na ye, alongwe wana kotiti na bana na ye eloko ni oyelakisa que JB Piana nde ana sima ya biloko wana. Na loba atana yaka loba ke peuple congolais mawana mitema na biso esila bokasa lwa tuluba ngona ba aventure. Et là, on a remarqué, na mboka na biso, peuple congolais ana mawa na mote mate. On dirait ba mawa mona mitema na biso ba congolais ici là. Na remarqué, on dirait peuple congolais toala na mawa penza disute. Na ebite, pona nini toala na mawa te. Pona nini peuple congolais ana mawa te. Na minute o JB Piana ana pasi. Na minute o JB Piana ana se, ana susi, aokunda mwana moko ya mwasi ya suka, ana bana na yeme, aokunda kadeti na ye mwana ya mwasi. Ana pasi na motema. Tala, biso noso toyebi JB, toyoka banzembo ya JB, toyebi ndenge JB lova bana na ye. Ayemba bane, tina banzembo. E lapsake, alinga bana na ye. JB Piana pena linga bana na ye. Alinga bana na ye. Angana lobaki yango lobi awa. Jibe alokwa batata musute oto tanga kombote. Na internet kaka. Obayaka papa lobi. Mwana pa ya lobi. Mwana lobi. Papa pa ya lobi. Apese bana na éducation. Ya bien. Bana ye bazala trop te na réseaux sociaux. Net Océane o akufi. Lobi tang bato batele video nanga na sale lobi. Na tele bino. Musique abande koyemba na église, azaki chantre de l'Éternel, azaki na belle voix.
Wa banda oyembela ngo tata nzambe. So boke na Irsil Nzao officiel. Ya na video liboso eza wana. Ya na banzembo wana o Océane banda oyemba. Alors, liwe ye. Pona nga na mona aka liwe ye. Do inutile ko juger. Selon nga na moni ka liwa eye. Liwa tange yake lobara nango te. Ela kaka nango te. Etoka porte te. Liwa zempoli atoka porte ta kota directement. Nga na moni eza nango ka liwa eye. Totika ko juger. Totika ko finga jibe mpiana. Totika. Topesi pasi. Topesa famille wana pasi. Boyoki ba obaba odia mama ya Océane bimi. Boyoki mwa mwasi wana ndenga leli. Pona bato batu nanga Océane aza mwana jibe babota na Amida tote. Océane babota na Amida te. Amwana ya jibe mpiana. Me amwana ya Amida chature te. Jibe mpiana bota ye na Amida chature te. Amida chature abota basoraya. Amida chature abota jibe nani Océane te. Ana mama na ye. Mama na ye na minitio azolela pas possible. Mama ye na minitio azoye bate asala nini. Na minitio aza vraiment na condition moko. Oboko yiko imaginer te. Alors tant bo bima na ba réseaux sociaux, boya ko confirmer que Jibenda lekisi ye. Jibenda lekisi bo créer confusion na famille abatu. Et place au batuta qui est. Tant on tient la bino, non que la bino bolanda vidéo on a bino tient la bino bolanda explication bien. Et place au batuta qui est na siko batuta qui est. Place ana ba chauffeur ba leka na bon ka vitesse. Et puis place ana en éclairage te. Et alors non molili. Pour ça place moko isolé en fait. Et alors non molili. Isaki vers 22h. Bien sûr, ba mitu comme soupe ya molili ezalaka. Ya mabe pe batindeli na monda mabe ezali. Mais totaka demo libosote. Ndeko continue Irsil Botelo TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, activez cloche à notification. Nzambalola au pambola yo. Partagez biso partout, nanti que la bino tolanda histoire ango ndenge le kaki na boke binyos. Alors, tela biso j'aime bien tolanda nzamba au pambola yo. C'est la biso j'aime bien Tolanda. Toi, respecte-moi les sorcellerie. Oui. Voilà, c'est ça les problèmes. Surtout la sorcellerie, toi qui n'as pas normal. Moi, je compte, il a pour ça. Toi qui n'as pas d'attaque, il y a surtout, vous t'avez beaucoup fait. L'accident, vous t'avez beaucoup fait. Na piéton taba tout le temps que M soit kanga vitesse, M soit qui na vitesse moi déjà l'écolo ou 90, azoya nango ou 80, le temps que kanga sera commis à tout on a 50, tu peux mourir na chaque côté rose là yo. Mais même si ndeba lo ba akimi wana na poto c'est un peu compliqué, muta tuti muta akima ba ko na bango yo parce que makila na yo wana place wana caméra que zo même caméra à l'écolo même na ça mabele ba ko capter yo ba ko zo yo. Matricule est monana. Voilà, et ça na ba tout mususu azo rouler azo respecter l'excès de vie. On n'a pas ça 30 à 50. Tout le monde a un ça peut arriver. À quoi qu'on fasse tout le monde sur céleri. À quoi qu'on fasse na bakanya surtout. Parce que ça n'a pas la mususu AWP, bah tout est na piéton à kufa. Tout le monde a rango. Mais est-ce que le temps que bah yaka ambulance ou pompier et mutu le temps que est dans l'hôpital bah nous quand ba réanimer na mutu avant ba pesa ben fond na famille. Mbala kaka ke neti biso na Afrique mutu tel ba tout non le temps que va zuyo ngala sala na hôpital on voit ça to sali réanimation ya mutu pour réanimer mutu moni que ça ne va pas so état les années ali beaucoup ko luka ko tala pour na ko luka ko benga famille na ikoko zo 2 heures 3 heures même plus pour na eza la panique te ata mwana oso bakangi na gendarme ba benga mbala moto ke to kangi mwana ba ko zoye ba keni na garde à vue ba ça déjà ba ni na bango nyonso to wana après ça ba bengi famille mwana no aza awa mais eza des choses ceux qui mwana oza mineur ba ko benga yo mais ceux qui aza mineur te sache que yo nesko o luka gendarmerie ou police
po aza mokolo mais na cas ya accident lokola ya ye directement bakozwa mama babengi famille te bakosala réanimation na bango bamoni ke ça va pas réanimation etenir te atanke naza agent hospitalier nde wana ale motu mosusu ake kotala dossier akomi kotala telefone mpona koluka kocontacte famille eza problème te ya kozwa motu ke akufaki na butu bayebisi famille na 13h eza flou te wana na loi normale nde tozala poto so ekomi na cadre ya sorcellerie wana ekomi nde mosusu na sens wana mais motu eza n'importe akoki kokufa dans l'essence la ngana pousse à la voiture on voit ça accident ça la mara. Merci beaucoup maman pour la réflexion na maman ngai. Bande comme est-ce que je peux parler moi je maman na mingi na pesa finanga kopa. Il y a eu l'accident. Bon c'est la bande ko toke tourna to pour panel za kitoko. Toujours comme maman safi. Avi nanga omoni liwa oyo batutalaka atoye atokoti na panel toswani omoni liwa oyo eza ya normal batu bazala na kimia mais liwa oyo ekomi batu bazoswana eza isu ya normal te. Ça il y a normal moi j'ai vécu ça n'a pas ça qui témoignage j'ai donné mon témoignage n'a pas ce témoignage n'a banga qui ba niatanga na tram awa na Suisse na poto ngana papa bana nga to swana ki makasi bande kone balinga ngai te et pourtant naza nazaki na botama na vie bien na koli na poto papa na nga zaki na politique papa pardon, s'il te plaît. Maman Kata Yende. La lobby, pardon. Une minute, Nana. Nana Moussala, maman. Nana Moussala, nalingi ko intervenir ka une minute s'il vous plaît. Il y a pas mal. OK, comme tout na. Oyoki bande ko nanga na pesi binombote. Bisika bozale bino. Papa. Tozolo bela makambo ya liwa. Moto oya perdre moto azana sensation mosusu ke bilobela oyo tozoloba na panel s'il vous plaît toi va bon tout ça papa écoute-moi bien soki batu ba mati parce que batu bazana pasi pona maman ou a perdre mwana na ye voilà parce que biso ko tota la JBT tota plus la maman bango de maman nalika ko ya kuna te il s'agit tota la mwana akufi et la douleur de sa mère. Oui. Okay? Après c'est normal. Maintenant sikoyo kanan na kopeso conseil moko. Toko yesika moko. Mbala liboso. Ba yebi ona luté. Yeba ba langage no ko employer. On se comprend parce que ba tuto bazali awa. Mutu moko taza na réflexion lo la yo. Okoko banaliser te ba point de vue ya batu. C'est pas normal ça. Point de vue na yo. Point de vue na wesa ko analyser bat bana panel te. Et ça ne ko pesa oyo yo osana ngo kati na yo. Ba possibilité nini e ko sala ke mutu akufa. Ndenge bandeko ba uchi koloba. Ndeko pa pesa témoignage oya ye. Maman. Toi tu dis. Maman pardon en tout cas. Il y a qui peut répondre aux questions mais réponse aux questions mais ce qui me fait mal non bah tu vas soit la bonne et puis maman va perdre moi est-ce que vous voyez comment ils souffrir par rapport à ma camozolo ba oezanga est-ce que je peux parler? J'habite juste à côté de là où il y a eu l'accident en fait. Qui veut parler? Oui. Ok, le kola yo lingoloba, c'est la pour respect. Na senga pe maman Lili akoki koloba maman. Ok, na allo papa, maman ils ont problème. D'accord, voilà. Parce que et comment qui tourne, il faut senga ndeko maman na biso. Loba maman. Alors l'accident il a eu lieu juste à côté de l'hôpital de Melun en fait. C'est juste à côté de l'hôpital de Melun. C'est une grande avenue. Oui. Normalement, c'est limité à 50 km/h. À 50, voilà, c'est ça que j'avais dit. Mais en fait, beaucoup de personnes, même moi, je suis la première, on ne respecte jamais la limitation parce que c'est une grande avenue en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des piétons qui traversent. Il y a un Lidl, il y a une Action, il y a des salles de fête, il y a des garages. Enfin, il y a plein de caméras. C'est pas possible que la voiture, on l'ait pas pris en vidéo. C'est impossible parce que dans cette avenue, il y a vraiment beaucoup de caméras. Vous voyez, ils ont même pas vu la vidéo de la voiture. Moi, j'ai entendu qu'ils ont vu la vidéo, apparemment même ils ont retrouvé la voiture mais brûlée. Moi, c'est ce que j'ai entendu, mais après, je sais pas. On va toujours être
Mais non. À cet endroit-là, franchement, ils ont dit à 22h, c'est vrai qu'à partir d'une certaine heure, ils éteignent les lampadaires. Et du coup, on voit rien. Ouais. Et si la personne elle a traversé, c'est ça peut arriver qu'on la voie à la dernière minute parce qu'à cet endroit-là, vraiment, c'est vraiment une zone industrielle. Donc on voit, il y a plus de voitures à partir d'une certaine il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Donc du coup, les gens ils foncent en fait. Et moi, la première, ça m'est déjà arrivé de foncer. Donc je pense que vraiment cet endroit-là, c'est dangereux. Attends. Mais le problème est allé à Zani. Il n'y a pas qu'à dire ça. Et ça va dire à piéton, non? Oui, en fait, c'est il y a la lumière, non? Au niveau du piéton, je pense que oui, la nuit, il faut que j'aille regarder s'il y a la lumière. Au niveau du passage piéton, normalement, ils doivent laisser les lumières allumées au niveau du passage piéton, ça c'est normal. Voilà, c'est ça. Mais moi, je ne comprends pas qu'elles étaient piétonnes parce qu'à cet endroit-là, les gens qui viennent faire du sport à cet endroit-là, c'est des gens qui sont véhiculés parce que c'est vraiment isolé dans une zone industrielle. Donc elle rentrait à pied, je ne comprends pas. Elle, comment elle marchait comme ça? Voilà, moi je ne comprends pas ce qu'elle faisait à pied avant de faire à cet endroit-là. 22h, c'est déjà tardif. Hein? Voilà. En plus, c'est noir. Et en plus, c'est pour traverser, en fait, on traverse le premier, la première voie. Au milieu, il y a des zones, il y a une espèce de sécurité avec des barrières. On traverse une première voie, il y a une sécurité avec des barrières, et après on traverse la deuxième voie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On ne traverse pas d'un coup. Au milieu, il y a une sécurité. Mais je ne comprends pas si elle a traversé au niveau du passage piéton ou si elle a traversé à un autre niveau. Mais vous savez, ça dépend aussi du conducteur. Il y a une conducteur, des fois, s'il vient vite, là, il peut ramasser. Si le conducteur ne respecte pas la limitation, il peut ramasser quelqu'un. Mais attends, la vitesse maximum dans cet endroit... Si le conducteur, il conduit vite, il peut ramasser. Normalement, c'est 50. La vitesse maximum, c'est combien? Normalement, c'est 50. Voilà. À l'époque, il y a longtemps, 50 c'est beaucoup, hein. Mais ils ont baissé à 50 à cet endroit-là. Voilà, normalement, elle ne peut pas mourir. Normalement, non. Mais les gens travaux. Normalement, non. Si on baisse comme ça, peut-être que par rapport aux travaux. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Si on baisse par rapport aux travaux qu'il fait, donc voilà, il a d'autres chauffeurs et il ne respecte pas, il conduit comme ça. Et en plus, la nuit, les gens, ils s'en foutent aussi. Exactement. Exactement. Oui, c'était juste pour dire qu'il a personne qu'elle rentre à pied chez elle à cet endroit-là. Comment elle peut rentrer à pied chez elle à cet endroit-là? Bon, je sais pas après, ou peut-être qu'elle habitait vraiment pas loin. Mais les habitations, elles sont assez éloignées, c'est un peu isolé vraiment. Parce qu'il y a vraiment que des magasins, il y a Lidl, il y a Action, il y a Garage, il y a H-Market. Vous les filles, là, vous voulez pas rester là. Il a conducteur, si peut-être il habille. Comment? Il a d'autres conducteurs, s'il habille, il conduit parce qu'il y a des salles de fête à côté. Donc peut-être que c'était week-end. Mais à 22h, je trouve ça... Ah ben voilà, c'est week-end, s'il habille, il peut conduire. Non mais attends, moi attends la famille. Déjà un endroit là où il y a des salles de fête, les passages piétons, il doit être obligatoirement. Oui, il y a des passages piétons, mais... Voilà, oui. C'est obligé parce que comme il y a des salles de fête, il y a des enfants aussi. Oui. Forcément, dans ces endroits-là, les enfants... Mais les salles de fête, en fait, il y a les parkings devant. Vous savez, il y a des gens qui peuvent traverser. En fait, il y a les parkings à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de traverser normalement. Quand on sort de la salle de fête, on monte dans sa voiture. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des piétons aussi. Il a des autres conducteurs. À cet endroit-là, c'est très dangereux. On voit les piétons. Parce que moi, je conduis et quand c'est la nuit, vers 3h, 4h, je sais qu'ils éteignent les lumières. Et on voit vraiment à la dernière minute les piétons. On les voit pas. On les voit vraiment pas. Mais c'est vrai qu'il y a des passages piétons. Après, je ne sais pas si elle a traversé au passage. Si, c'est ça fait arriver. Si elle a traversé en dehors. Donc voilà. Ah, mais moi, je pense qu'elle a traversé au passage piéton. Parce qu'elle ne va pas mettre sa vie en danger quand même. J'espère. Mais les passages piétons aussi, il faut que quand même... Il y a d'autres chauffeurs qui ne respectent pas aussi les gens des passages piétons. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il suffit qu'ils soient au téléphone et voilà. Il suffit qu'il soit en train de regarder son téléphone à ce moment-là et voilà. La priorité n'est pas la sécurité. La priorité n'est pas la sécurité. C'est ça que vous devez comprendre. Ouais. Bon, en tout cas, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse... C'est la piéton. Mais ce qu'on a chauffeur, tout à l'heure. Voilà.
Mama Poutine zelana. Panel a goûté pour ce qui panel na beng ce qui t'attend na maman no kaka pour yo kango goût. Panel goûté pour na beng ce qui t'attend na maman na yo. Parents. La Colanda. Kasi ya komenga panel goûté. Colanda tu vas on est là c'est panel. Boyo ninga ngini kata ameki yango ali ya mama invita ki tatane na mama na yete et Poutine na samuta oui maman ni doko ki koloba. OK, merci mingi maman na pesi bino surtout mbote eloko na ngana loba pe ka qu'il faut toi accepter pe ke kindoki ezali na sens ni po ngai moko pende na zali awa na salaki accident na nzela ya vélo nazo kine moto ya poids lourd et tout tangai na ba 6h du matin tant on a bimi na kata moto kana okoyeba pete ke moto akoyima na kata moto kana na ko bika te ina bimaki na vu matricule ya moto kana o etutaki na poids lourd moto kana ti lelo emonana te balu partout emonana te ti lelo emonana te hein ça fait déjà 2 ans moto kana emonana te. Donc oui, ma voiture ma baisse ali ma voiture voilà. Donc tokondima 50-50 ke a na poto kindokeza tolo bezali mama lili mutu kamwe telema kitango tutaki yo tote ekei etelemi musika sikoyo ngape na bimi na kata ndenge finana kiona na bimi na nini ya sima na bimi tango na bimi ye mutu wana kaka mutabenga police hollandais aye wana police wana pe amonana te police wana pa amonana te batali na balma batali na kati ya nini nyonso ntango na ye na matricule na pesi na balma baluki bamona mutuka wana te bamona pe police oyo ayaka mokolo wana te donc bamonda ténèbre eyaka pe esali pe mosala nango après zongi il faut motoaka mosu to bateke bamindele kindoki eza na poto te eza nango omoni eza nango eloko kana yenga nalobaka yango wana toa na pasi mwana moke boye 25 akufi ezosala vraimen pasi makasi nzambe mwana kitoko eloko kana yenga naloba yango wana me naza na nga naolandaka live. Merci beaucoup maman Eli pour la témoignage na yo pour la point de vue na ope merci beaucoup maman na ngai pour apporter un plus chiko toke na ndeko na biso nani papa na biso muto saki koloba nani soki papa dier loba bande ko le prochain papa na biso sana sema mama Poutine loba est-ce que boso kanga Dieto c'est la soeur papa soki dier c'est Kazati micro tant ça kangi micro ça kangi micro ça yo kati toke na suivant papa na biso Anthony loba ndeko Anthony fungula micro bosoyo kate ye pa kangi micro pesa na papa Bruno papa nani ndeko na biso pesa na papa Bruno aloba zela ndeko moko mwasi alinga loba ti ndeko mwasi osala se Anthony loba Bruno te na moni te pa Bruno te bonjour ngai naloba kaka nde mwa mwasi oyo abia avandaki kote ya Saint-Denis kala batraversaki océane na ngai naloba parceke ndenge mwana wana akendaki sala sport babi place wana bato bazalaka mingi te eza baplace basala bafete etu estce kozala te motu moko alandaki ye beta mosusu na bajeune fille na biso barapela batrope na bango aye lera kobima sport nasala likambo na koma ekomi suspect po voiture eza brûlé koma yo niati motu okimi okei otali nsima te se koyeba eke tutaki makasi akufi yango mpe kobrûle voiture po moto mosusu mpe bakoki kozala otuti ye akufi na ye te abukani makolo bakokanga o kaka me yo brûle voiture mpo bamona bani bamona te ke yo moto osali likambo wana seke moto wana asali abrûle voiture wana seke ayebi ke atutaki motu ayebi pourkui atuti motu wana bomona yango système
otala ka place yango badi muntu mpo bana biso aya tozala ngana na bana ba age ba 25 ans 35 ans na yebi bana bazala ba bon nga mwana nga mwasi ana sikwaki ko brûler voiture yango wapi yo mama kasi bakomi ko brûler voiture yango wapi dans le pango maman Poutine ezalaka azoloba comme ça après on peut cette précision soki basoka yebi balobi bazokomaki voiture retrouver voiture wana brûlé siko voiture wana brûlé yango seke mutu wana yebaki baya pour retrouver voiture alors batamso nayebaki te nga naokaki neti bakasi na tutu mais ya lokwa mwasi oyo atutaki jeune homme na Paris abi akanisaki nyama est-ce que brûlé voiture na ye est-ce que abombaki voiture te bakendaki koretrouver quand même parce que tozala bacaméra partout na nzela emonaka baretrouver voiture wana brûlé soi disant nde baoloba soki siko eza bongo soki eza voiture yango eza efe boyoka kaka ke kozata mosusu eza moto atuti ayebi ke mwana nakenda na salle de sport esika wana na esika wana bato bazalaka te akosalaka soki amoni ye vitesse mbala moko na limine c'est comme ça nga amoni eza ndenge wana ntango mosusu bon naoloba te ke nazoloba na ide na ngai ya bino mpe boomonaka nde bato baoloba ngai ide na nga ntango mosusu namoni eza bongo yango na ngai nalobaka na sisi yango kana nga naloba mpo nde namoni mwa mwasi nalobeli mpo biso baplace oyo basalaka bafeti ezalaka bongo bato bazalaka tata biso awa na Bruxelles place ya bafeti omona bato bazalaka te basala ekangami so bozoboke booleka plus na ba air wana eza deja molili mpe aloba soki otambola mpe kobima place bato bazali mais baplace voilà c'est ça so kote mwa eza isole ezalaka bongo na baquartier industriel wana place ya bafeti ezalaka molili moto ayebaki akendaka salle de sport alandaki azozela ye alobi so kaka abimi so namoni ye na bongo salle de sport mpe silaka ba air nini yango wana nzambe na bana bakenda air moti 2h du matin te bana mibali mwana nga mobali akendaka mosusu ngai mo mpe nakendaka sport so oza na tante na moi okoke mpe na butu le bato bazalaka ebele te mpo banosi bapréféraka to bato baza ebele te madame. Salle de sport, on a ça dans la salle de sport quand on a 21h30. Monsieur, bakenda salle de sport ekanga marché wana eza awa na nini na pala nga na oderge ekanga ma 2h mais siko biso na France ezaka 21h30 mais na Belgique te na France la 21h30 ouais non nga nakendaka nga moko mpe nakenda yango nazaki non mais tu comprends parce que biso na bino to pays moko te madame arrêtez de discuter to comprendre non na biko discuter te voilà la sosali papa nalobi awa na Belgique nga na oderge moi même mais makambo esalami na France madame ye akufi na France na mais na boyi te tozopesa na baide biso que ce soit na Kinshasa que ce soit na ici tozoloba kaka ezate kokosala France bata Belgique bakoloba te papa so eza na France toyaka biso mpe toyaka mpe France bon ça va yango na ngai naloba kaka na France ekanga ma 22 surtout baquartier industriel ezalaka isolé le quartier industriel est isolé vraiment à côté. Ils sont isolés, oui. On fait très attention. Mais biso na France c'est rare que salle de sport ezala na ozolo ba bilo ezara omoni biso ba ne shop pas la bilo kanga biso tam tout ala ba ne shop 24 ici 24 papa quand de bato ba ka Paris ba loba ngo biso ku na France côté ba teka ba cigarette na air bo ezala raté mais biso 24 ici 24 kasi na lobby to comprendre mais biso to loba yele na bamonaki na 22h salle nini oyo awutaki na 22h mais bakasi olobi basale kanga ma 22h peut-être à 6 que alati na retard abando bima ça peut arriver maman na yebisa biso avant 20 bayebi ke soki bayebisi yo salle eza 21h donc à partir de 20h40 bato nyonso yango nalobi na France soki moto ya Belgique aza awa alobela ngai biso awa towana basali nga mona asalaka
Maman, nalobi biso d'abord biso na France awa ezake d'abord ba magasin mususu kangama ba 20h 19h et kangami 19h30 tout parce que ba yebi que tant déjà à partir de 20h ba to amela alcool trop et que ça la désordre donc comment na ba département mususu à partir de 19h ba magasin de kangama sanga fo bokanga. On est en France, mais ils sont en Belgique. En France, c'est ça que je t'explique, madame. Tenandimi na lobby na pesi siko ba idée la nga la pesi ma ba okanga matin na lobby ke l'air mususu voiture wala loko eza brûlé yo landinga te labi et ko iko zala pe muto ana ayeba ki mwana na obima air boy azela ki c'est ça comment on boy yangote mais odika mo lobby na boy yangote peut-être pesi biso piste quand même ou peut-être pour ignorer mais problème na biso ezali biso awa bas bando nanga wana totolanda histoire ndenge mambango ezoleka boyebi ka congolais yango tobeta toujours sete na ba congolais totika biloba loba na affaire o totika vraiment papa chéri alela mwana na kimia totika biloba loba po soki babi basenga preuve na ngai na bino toza na preuve te alors totika biloba loba na affaire matanga oyo e oza vraiment malamu te muninga kufeli mwana to banda ko yoloba ba makambo oyo ezosepelisa ete eza kitoko te. Eza esprit moko ya mabe o déjà batu babanda déjà ko prophétiser sur yango batu babanda déjà ko bimisa ba prophétie sur yango alors ce que olingara papa chéri sungaye na mabondeli et ozala mie ke to banda ko bimisa ba mambe belé eza vraiment kitoko te. Alors merci na bandeko bolanda Ursule Botelwa TV en tout cas bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager et ozala malamu mingi kandi na lo abonnez-vous commentez likez partagez et puis quand vous abonnez activez surtout la cloche des notifications. Tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est sous à Zongite. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.